On comprend que pour na lokoso bazo ki ne kuna ba olesa bango poison ba obina bazo tika déjà ba poison ndenge ba musu ba kende ndenge yana après ko taka kululu na morgue ma ba ke kuna basali ni ba bini na Olive Lembe basali fête babini basali fête avant kutu ba kuna ndeko na bango soki bazaki na mawa bazaki batu ya kokende ko sala fête fête ni bozo sala antange boyebi ndeko na bino bozai ko sala na ba rôle azaki na rôle makasi na kati ya misala o bozai ko sala boke ko fête entre temps ndeko na bino alali na kati ya morgue na Rwanda Mutuchi lelo na moni bango bakendaki kuna na Kingakati baki kuna ko fête bonne fête ba piye mongo na bino mobali ya Olive Lembe muyibi abomi bandeko na bino abomeli bino bandeko apiye mboka na bino azuli susu mboka na bino mongo wana aye apesi mwasi na ye po aye akanga bino nani misu tala ndenge problème otoza nango na Congo. Est-ce que ta bozo kende bazui ba $500 bazo kabela bino e botuni Olive Lembe ke Olive Lembe yozo kabela biso ba $500 na ba $1000 na ba saki ya soso. Est-ce que okoyebisa biso esika yo ozwi mbongo oyo ou bien okoyebisa biso compagnie nini oyo fongola na mboka oyo po obanda ko kabela biso boye mbongo. Donc Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com, merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, à travers cette émission. Tout solo la Pona Congo. Bienvenue dans cette émission, Tout solo la Pona Congo, présentée par votre serviteur Yannick Wenge Moto atona na kibonzambe biso soki nzambe te mawa tro bonane na bino nyonso bandeko ba congolais botala ka émission boza fidèle pe branché connecté na émission oyo tosola pona Congo présenté par votre serviteur Yannick Wenge tosola ka mambo belé o etali mboka na biso Congo naza ndeko na bino congolais na yaka tosola o nyonso lekaka na Congo tosola ngawa lelo naza na KwaZulu Natal mboka ya KwaZulu Natal mboka ya Shaka Zulu Dirban, d'ailleurs, quand on a les papa Pita, tout solo la mambozo les galambo na biso Congo, ba artiste comédien bazo kufa trop. Moi si ya Mike Kalamba ya uti ko loba comme ça va secret, ndenge moi Mike Kalamba banda ko sala ye, nanda ko beta ye, ko maltraiter ye to solo on la carte émission yo, to solo pe mamuki ya politique le to sangisa. Bo tenir biso regarder parce que émission to solo ma munyoso ozo les galambo na biso Congo. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo, mes condoléances. Courage na famille ya oto kubungisa ndeko na yo nzambe abate la famille mobimba mama miminduma na pesi yo mbote mama miminduma na kata bundes tantine Micheline muninga malamu nazana papa Peter Mukendi awa papa Peter Mukendi honorable le président et les amis de Moïse Katumbi awa na mboko yo na pesi yo mbote. Merci beaucoup Yannick Wenge muto atondi na bunzambe zamba lola akanisa yo lisusu na lolenge oyo kanisi biso lisusu na pokwa lelo oye kobetela biso tour lisusu na province ya baguerrier na tindi mes condoléances na ngai na famille ya mama Adèle Yombo pona ndeko grand frère na ye oyo autu kotika biso sincèrement mes condoléances na ngai na libota na nga mobimba to tindi na libota nzambe ya lola akanisa bino nzambe ya lola azala pembe na bino a inspiré bino liwa esalamaka parce que to sumukaka liboso ya nzambe to comprendre que to botami po un jour to zonga esika to uti nzambe alola akanisa famille mobimba. Merci beaucoup papa Peter Mukendi émission oyo comme dans émission to sola pona Congo to sola mnyoso ya ba congolais vivant partout dans le monde de to sola on la rate émission oyo papa Peter Mukendi fidèle a autant ko ya food site awa poison babaki pululu quoi teli vidéo poison oh bo baloba ki eloba ki partout avec ba soin après kozonga après batamuke pululu alaliga bala mukite mais bazana ko loba ke non eza pululu mdo tela vidéo poison le pululu akufi eza nini ba artiste comédien ko kufa ba poison ba bomi ba nini yoza congolais oloba rapona ba congolais moi le bureau lo bazani. Merci beaucoup Neonanga Yannick Wenge muto atondi na bunzambe lokoso ne ezali ko bomisa peuple congolais lokoso ndezo bomisa biso lia nde bikota kota nde ezali ko kata vie ya bandeko ebele
poison euti wapi poison euti na kingakati bakolo poison ezali bandeko oyo bazali na kingakati boyebi ke Rwandais tuchi bango ba vivraka na poison batambolaka nango ti meme na place ya misala. Ah bon? Rwandais akotiele o poison na esika ozali koyeba te akotiele o poison. Oyebi ke na ba information naza nango Tatu Kalombo oyo azali na role azali ko sala role ya buluba mais azaka muluba te. Oyebi ke na ba information ebima ke ezali ke pululu nde atilaka ye poison parce que asalaka théâtre moko boye lokola Kabila adirijaka mboka te tu nyonso basalelaka ye bastizaka ye balesi ye Tatu Kalombo poison nsima nango bapesa ye mbongo moko boye basombelaki voiture tellement bazali na baguerre na bango entre bango na bango bazokende kingakati bazokende fundana nde poison ka bazopesaka bango ndeko na biso wana bapesi bango poison baye bacheleliani ozo comprendre. C'est comme ça que oyo komona ke vie de loin bachilaka ye poison tozaka na yango la dirima awa après aye kozonga na mboka na biso sima nango balobi ke oyo akolamusa mopanga akokufa na nini na mopanga yango omoni ke akufi na mopanga na ye donc eloko oko chele moninga na yo yebaki ekozongela yo poison ezali pona lokoso ya bandeko na biso oyo bayebi ke e politika na mbaza Rwandais mutuchi lelo na moni bango bakendaki kuna na kingakati bakei kuna ko fete bonne fête ba piye mongo na bino mobali ya Olive Lembe muyibi abomi bandeko na bino abomeli bino bandeko apiye mboka na bino azui lisusu mboka na bino mongo wana aye apesi mwasi na ye po aye akanga bino nani misu tala ndenge problème otoza nango na Congo. Est-ce que ta bozo kende bazui ba $500 bazo kabela bino e botuni Olive Lembe ke Olive Lembe yozo kabela biso ba $500 na ba $1000 na ba saki ya soso. Est-ce que okoyebisa biso esika yo ozui mbongo oyo ubie okoyebisa biso compagnie nini oyo fongola na mboka oyo po obanda ko kabela biso boye mbongo. Donc on comprend que pour na lokoso bazo kende kuna ba olesa bango poison ba obina bazo tika déjà ba poison ndenge ba musu ba kende yana après ko chaka kululu na morgue ba ba ke kuna basali ba bini na Olive Lembe basali fête babini basali fête avant que ba kunda ndeko na bango soki bazaki na mawa bazaki batu ya kokende ko sala fête te fête ni bozo sala antange boyebi ndeko na bino bozaki ko sala na ba rôle azaki na rôle la makasi na kati ya misala o bozaki ko sala boke ko fête entre temps ndeko na bino alali na kati ya morgue ni pour ko comprendre que ka batu ba kende ko fête na mwasi ya ndoki oyo ya mandefu ya pembe ya suki wa sakolaka suki te ndoki ya Congo oyo aye kozongisa sima mboka na biso ba Congolais ba ko tuna ete Olive Lembe est-ce que oko yebisa biso esika nino ozwaka mbongo po oya ko kabela biso boy yango omoni lokoso message pe na lingaki na bosana te kotindela ndeko na ngai sai nde muto bazo luka boye sai soki ndeko azui video oyo partager ango esika nyonso sai izala souple na bandeko na yo ya ba comédien yo ozali mutu oyo bazali koluka na 2020 oyo defo balesa yo poison soki otire attention te 2020 na suka ngo na décembre akosukisa ngo te soki aza souple te na bandeko na ye ya ba o bazali kosala bango ba rôle ba théâtre wana basi bapesi bango mission il faut ba éliminer sai. Merci beaucoup Papa Peter Mukende toujours sur le mambo etali mboka na biso ba artiste politique mambo tout boteni biso rigueur telelo to so la mambo nyonso to landa mwasi ya Mike Kalambai alobi Mike Kalambai a maltraité fort ko beta to moni ba cicatrice alakisi na ba photo ndenge Mike Kalambai banda ko beta ye abimati na ba cousine na ye pe alobi Mike Kalambai azana mo pagano plus que fali na Kofi pe uti koloba loba on a 2016 abi soki Mike Kalambai ya koti lola yebe fakota lola donc yena Mike Kalambai ndenge moko réaction ezani bon mwasi ya Kalambai ya bala mwasi ne pona ba intérêt oyo monaki yango sima ya mwasi wana mwasi epe alingaki Kalambai na ba intérêt oyo monaki sima ya Kalambai
mais na bosolo boy na bolingo bazaka na bolingo te. Kalambai alinga mwasi wana abala mwasi wana pour ba intérêt amonaka ngo sima ya mwasi wana. Après mwasi pe abala Kalambai pour ba intérêt oyo amonaka sima ya Kalambai. Donc moko na moko azaki na ba intérêt na personnel oyo alingaki moko pour na ba intérêt na bango. Ta oyo amoni intérêt na ye azui yango ça va, oyo pe amoni intérêt na ye ça va. Na landa bandeko ya Kalambai ya mwasi balobi ke mariage place oyo bakenda louer salle il paraît place on ezaka valeur ba $30,000, mais bakosa famille ya Kalambai bakosa Kalambai ke esika on ezaka valeur ya $100,000. C'est-à-dire famille ya mwasi ya Kalambai bazaki na ba intérêt na bango sima ya Kalambai pe azaki na ba intérêt sima na bango. Siko ta ba moni ba intérêt oyo azaki nango sima azui ope azaki sima nango azui libale kukwei. En réalité des choses libale ezaki wana te ezaki ka ba intérêt personnel ya nzoto ke nazo eloko na ozaki nango posa so nazui yango esili. Mais na vérité boyeke to balani ndenge nzambe alobi ke obimi ndako na yo okutani na mwasi na yo bosali libala wana ezaki te. Conseil européen. Bon, conseil azali ye azala soki pasteur parce que na mikolo koma kotea aza pasteur donc ayebi bible ko mamuzu ko lekanga. Donc nenga yebi bible ko lekanga i conseil nyonso ezana kati ya bible wana soki azotanga bible wana na sincérité azali inspiré na Saint-Esprit conseil ezana kati ya bible wana bible ko pesa e conseil. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Comprenez toujours dans le cadre de cette émission, tout sur la pour la Congo, tout sur la toujours Maramunioso, Ndenge, Bezalara. Papa Pita Mukendi, pour la Mboka, la Biso Congo, pour la Kinga Kati, pour la Kabila, pour la Olive Lembe, na 2020 Oyo, les années action, position la Bango, yo les années pour la Misuba Rimer, que non, c'est payé, c'était le Bango, invitation, et bien ici, Kabila, Tambo Mwamba, Salonga, Neto Moni, notre information, na source mais ça va Rimer Nezo Tambola, au rôle bani pour la 2020 pour la. Sincèrement, on a yani kwenge mutu atoni ya Bunzambe na tambola na Rimer te na linga komona misu ngana za lokola Thomas so na monite na kolobate. Soki batindi mandat d'arrêt et politique anambe biso to zo information avant Congo bazwa parce que awa tozali na ba réseaux sociaux tozana ba moyen nyonso ya ko zo information koleka bandeko bazana kati ya mboka na biso réseaux sociaux ndenge tozana ngolo internet partout zana balabala na mboka na biso ezalite donc biso to kozwa ngo to kozwa na BBC to kozwa ngo Al Jazeera to kozwa ngo na France 24 to kozwa ngo na ba chaîne nyonso même SBC o ya mboka o to kozwa ngo c'est-à-dire et politique anambe ezali je moko boye bato ya CPI wana bazaki bamemelaki biso ndoki na bango omonita bakangaki mbemba bazaki na besoin nani politique nambe asalela bango musala na bango ta bamoni ke politique nambe akomi produit fini automatiquement bapesi mo Congo babimisi Jean-Pierre Mbemba na kata président tu vois donc na le balandeli balobi ke no Jean-Pierre Mbemba bazaki na dossier te mais bakanga ye pendant 10 ans donc jour oyo bandeko wana conscience na bango ekozonga. Mais on a yebi ezalika ke elikia on a nazanango nazali elike pankolo mais zamba kosala ko bima likolo te akotize ba américain po ba kangela biso e politique nambe soki Félix Tshisekedi akosede mutuchi oyo azali ko boma ba congolais jusqu'aujourd'hui te. OK, merci beaucoup Papa Pita Mukendi na habité ba congolais belé ba otala biso siko to monaki mbilinga na est wana selo tantôt bitumbe sili o général mora ya sisi komba o kimé côté na est tozo kakaka na habité information vraie zanini bandeko ba congolais ba na posa ya kimia ya paix na niveau est wana okolo koza basoda oyo conscience na bango ezali déjà ko travailler bazot sala musala malamu o pe biso nyonso tozali komona esika mususu oyo bandeko bakokaki kokoma te lelo bato bakoma kokota wana problème ezali ka ke na mapinga na biso tozali na ba Rwandais oyo basi bakoteli biso depuis longtemps soki otali ka na elongi boye oyeba ke mutu aza congolais te mutu aza mutushi soko ke na kananga mutu azokamba kuna na kananga soki général aza Rwandais. Vous comprendre? So que na Kasai kuna na même na Mbujimayi kuna okuta ke soki général aza kuna azali congolais te mais ba congolais ba yebi. Eloko nga na kosenga na président afongola misu afongola matoyi ayoka le peuple congolais makamboni bazali koloba. Na armée na biso tozali na bandeko o bazali ya biso te ta bandeko bazo kinde kubunda bango bazo zwa ba information déjà batindi yango na Rwanda. Ba koza ba information zo bimakinga kati nani James Kabare
azaki na kingakati type oyo abomisa vieux oyo azaki nani azaki ma gérant na nini nani na hôtel ya Grand Hôtel papa Mundabi comment on nani général oyo ya ba Rwandais comment on nani azaki na kingakati batu nyonso na bayebi kundabatoire azaki na kingakati. Mais président Félix est-ce que azali komona aoyoka obezandeni na kingakati wana tozana de aéroport o avion bimaka na Rwanda ezo kita wana ba meli ba champagne ba bini oyebi ba Rwanda babina kana makolo ba sauter bazo baluka ba wike ba congolais ba toro ba danse na bango babina kana makolo boye ba balusi maboko boye ba sala kola ba nendo. Donc au sentir penza ke ba Rwanda penza bazo boma biso tozo mona. Donc nazo senga na président Félix Tshisekedi ozali congolais batu ba lobby oza kinois ozali mwana poto la prouver peuple congolais que tu es congolais du sang papa na yo abunda pona Congo akufi pona Congo et politique nambe Rwanda mutu cha bloqué corps ya papa na yo ekita na mboka mama na yo mama Martha oyo atikali na se une année et demi pona ke corps ya mobile na eya prouver biso na 2020 oyo la kisa ke oza penza maestro la kisa penza ke ozali penza o babenga ke ranger kangela biso mutuchi longola e minu na kata e mandefu. Na pesi mbote na ngai epaya bandeko na ngai nyoso ya Okapi World. Na pesi mbote na ngai epaya ni kuenge mutu atondi na Bunzambe ndeko na ngai Didi Dipumba. Na pesi mbote na ngai epa tous les katumbistes, tous les mozologues. Na pesi mbote na ngai epa son excellence Moïse Katumbi Chapwe. Na pesi mbote na ngai epa honorable Francis Kalombo. Na pesi mbote na ngai epa pasteur Paulin Mwewa. Na pesi mbote na ngai epa pasteur Albert Mputu. Na pesi mbote na ngai epa pasteur Ogifaya. Na pesi mbote na ngai epa grand frère Eli Yombo. Na pesi famille Mobimba ya mama Adele Yombo oyo bazali toujours nase pona matanga oyo ezali bazo lela. Na pesi mbote na ngai na basala nzambe na bana nzambe nyoso oyo bazali kubunda pona mboka na biso. Na pesi mbote na ngai pa pasteur tonton Lumamba Ilunga na Winda Street muto azo konza peza batu aza na shop ya munene so ye na Dirban na shop ya 67 Winda Street eloko nyoso ya Kongo kozwa ngo wana mbisi Thompson soso ya makasi eza wana. Donc na pesi mbote na basali ya nzambe bana nzambe nyoso ta ozali kosambela olali na se yebisa nzambe biso tokorampaka yo te po opesa biso Kongo bozo tinda moto ya nzambe na parlement confusion na kan ya batu ya FCC confusion tozo belela moto nzambe akutana na politika nambe tanzo mema moto amona balabala te amona banzete amituta ta banzete nzambe apambola la République démocratique du Congo. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le président Peter Mukendi, le président des Amis de Moïse Katumbi, ici en Afrique, précisément à Durban. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de les recevoir dans cette émission. Merci beaucoup à les boss. Je suis Didi Pumba. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Maman Adèle Yombo, mes condoléances. Na Makambo Komelio, courage. Et Zalonga Ravi. Nzambe, Apesa Libota Mobimba, courage. Merci beaucoup à grand frère Eli Yombo, toujours d'avoir été assisté dans cette émission. Merci beaucoup à Glody derrière la caméra. Merci beaucoup à les boss. Je suis Didi Pumba. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.